kaka estomac moto dérangeanga na kaka pasi na kaka kilo eloyo na lobaka na bato nyonso bato yebinga bayebi ke nga na souffrir na estomac inyokola ngai estomac esala nga boye ndeni naza na problème nini nako reconnaître na vie na mokili naza na problème ya motu moko wana nazo reconnaître yango naza na problème ya motu moko aza mwana mwasi eza makambo ya mbongo yango emso yango estomac ezotuka nga boye bien ndenge wana eza problème na nga privé mais mpo na nga ezalaki problème wana moto ezodérange nga problème na nga privé sikoyo nazaka natambolaka na estomac kaka ide na nga estomac nakoma kosala régime moko boye contre estomac esala nga mpasi te Yves toliaka tomelaka totambolaka bandeko na ngai navandi mwana nga mbala yebisinga bina Eve oza na carte assurance maladie pourquoi olinga hôpital te olinga hôpital te po aninga shila naomea nanga déjà bakisi estomac oleka mwana nga lamuki abiti Eve omoni lobi na ntongo nga moko tokokende hôpital toki hôpital tokomi na hôpital Yves nazomona nde na oexplike yango te vraiment maman Denise Nyakero la première dame de la République démocratique du Congo maman esiko oza vraiment maman na ngai nzambe oyo alola oyo tosambelaka abakisela wa mikolo nzambe oyo alola oyo tobondelaka butu moi amona kolela na yo ainspiré au plus ndenge oza pembe na papa obakisela susu papa oyo ezangi poke ye mpe asunga lisusu population na ndenge yo mama osungi mpe biso baoyo bato pamba oyo baartiste kaka bato maboke oyo bato baminimizaka aire nyonso mais carte wana Yves na biso na koti na hôpital nalobi bon namona généraliste nanga nakende kote ya gastronomie nga abi te namona généraliste bakominga bakomelinga batindinga ndenge batindaka na baguichet wana nakomi pas généraliste atulinga problème nini naexplike ndenge nazoyoka au fait fana mona généraliste na neurologue nabina bano na généraliste pona kata na bano boya après neurologue na okota après soki pas généraliste abandi ngai estomac atindinga examen Yves na jour moko nasali nano soki 9 examen na jour moko bana ntongo nakendeki nabimi HJ 17 heures nasali 9 examens je vous dis 9 nakoti nabimi lobi naye kozonga lobi soki ozwi réponse oyo ezotindi osuna examen mosusu pourquoi parce que bakote tola bacovid basida tout ezopesa négatif mais qu'est-ce qui ne va pas badocteur babi non il y a quelque chose le corps oyo ça ba forte fièvre et puis nga c'est bizarre na ça ba fièvre à 4 obandi baloba nazoka nzoto bien te mais nga sotinga température erona oyoka nga 40 ka tombe baloba nazoka nzoto bien te wana donc nga déjà ba moto ezala na kati docteur abi non c'est pas possible bati l'examen wana epesi procédure mususu abandeli sous l'examen mususu epesi 6 examen Yves nazobetoli solo oyo leki na vie na nga témoignage jaune na ebité l'examen ozoyoka ezate okesala ba goutte épaisse kutu pamba na 5 ba premier jour typhoïde ezate deranga aliaka na ba malewa te typhoïde ezate malaria ezate nalinga pe na ngungi te kandi omwe ndako bwe nazanga insecticide na ndako te nalinga ngungi te malaria ezate typhoïde ezate oyo eza malade na biso oyo tokoma lokwa ba cousine na typhoïde chronique oyo soko vandi il faut oza na malaria il faut oza na typhoïde nga siko ezate malaria naza nango te typhoïde naza nango te elo ni ezo déranger nga nabi docteur elo déranger nga estomac tension élevée nga nzamba asala nga grâce na monene na nga naza nango oyo nasala attention te mais tension ezaka likolo docteur abi non ça ne va pas docteur asimbi nga sous akomi sous examen 6 na sali sous deuxième jour
naye nazwi nano baréponse wana le deuxième jour ekoti epa docteur troisième jour naye nasali susu baexamen 6 wana examen nakoti nabimi bango bayeba kombo eleki makasi eza na dossier na nga oyo nakoti babimi basali susu 6 examen wana ebimi lisusu batali docteur abi sikoyo généraliste wana atindi nga sikoyo na gastronomie mais bon sikoyo baexamen loko ezopesaka négatif covid eza te sida eza te malaria eza te typhoïde eza te boyeboye eza te batindi nga nasala sikoyo cœur nasala sikoyo examen ya cœur naye kosala examen ya cœur oyo eza diagnostic na ngai ntango nasali bolimbisa ngai bandeko mosusu baomona ye mosusu mpona nini ozolakisa boye mais eza témoignage ata na miso ya nzambe il faut kotémoigne eloko oyo omoni faut kotatola mpo bolamu eleki ebele mama Denise mpo boexamen eti ya bacœur oyo bomoi lelo ndeko na ngai ya nimosi aotiti side aoti kozwa traitement mosika mpo cœur yango so cœur eza bientôt kotambwa ndenge nasala examen ya cœur omoni na aile gauche awa ezalaki na aile droite ezalaki na problème donc aile droite loko ezwaki problème donc baye kodétecte yango sikoyo apartir ya baexamen otema baza baspécialiste puiske ezanga na otanga koma docteur Jo Sangana aza tellement spécialiste boso généraliste wana docteur Mukuna atindi nga ti pa docteur Jo Sangana nde baye otinda nga na sa cœur donc nakesala cœur baye komona anomalie cœur ya na anomalie te mais bamoni ndenge bomoni cliché epesaki baza na baterme na bango bango banda kobenga batindi nga maintenant nakoti na cardiologie bando baexamen oyo bacœur banaka bacardiologie Yves écoutez combien nake nasali oyo nyonso cardiologie bozomona epesi normal ntango basali na cœur basali na cardiologie babisiko normal batrouve normal mais eza normal mais siko problème nini après bamoni après cardiologie babi nasala sikoyo nasala sikoyo cœur oyo nyonso ozomona Yves l'examen oyo nga nasali donc oyo eza dossier na ngai ozomona moni HG non oyo dossier na ngai ocomprendre eleki ebele nyonso eza so na élection na baenveloppe mosusu nasali au moins 10 jours tokendaka kaka mpo tosala baexamen basali basida basali bacovid basali bahémoglobine basali bagoutte épaisse basali wana kutu eza te nga kutu bamalewa wana kutu bosana donc eza te sikoyo examen batinda nga nasala yango ya cœur donc au cœur na nga ntango batinda nasala bâtiment babila batala sikoyo bâtiment nango ndenge nini esala par rapport ya cliché oyo ndenge bamonelaki bamonaki ndenge epesaki anomalie or anomalie wana ezalaki foi wana yeba ekomaki koandomalie sikoyo ebengaki ebanda kokota kodéranger estomac donc parce que batuvaki 6 calcul donc au tout cœur nanga motema nanga basali bâtiment nango nde eya kopesa réponse oyo bamoni bâtiment du cœur eza normal docteur mais bâtiment eza normal problème nini ezosala boye nakota échographie naye kokota échographie so na échographie ntango basalingi échographie docteur wana ntango azosala sikoyo échographie asala échographie akebwa eloko te azongi boye eloko te tourne ngani nyonso to aye eloko te ntango aye kote oyo namoni atelemi moi so osala échographie te namoni docteur atelemisi eloko ya gel wana atelema natali docteur patalinga docteur akomosione ka wana nde oyebisanga mama totrouve bacalcule na foi na yo foi bacalcule na foi Yves nde nazalaka boye nakozala na idée ya foi te nakozala na idée ya calcule na foi te nakozala na idée te ke nakozala na anomalie na foi donc idée wana ekokoyanga te na vie na nga kokoya te mpo toyebi alakino azali tozalaka kiste myome typhoïde ezangaka te nini oyo nini appendicite balade na biso yango wana foi nzambe nazalaki abattu vraiment nazalaki abattu Eve nzambe vraiment alola nazosengela mama Denise yake o nzambe alola mona ye ok na ndimi ntango abi nanga bongo nazongi encore epa docteur
ba trouver ba calcul na fois wana ngate réponse kutu yo etali yo te yo sala examen kende na o tango yo ya lobby oza tino zonga super au 5 examen te yo leka no kana retrait so ke ka déjà na guichet retrait OK ozui na retrait kuna OK kuna ba confirmer ba OK na banque kuna ba kana nyoso na kati hôpital OK na kati ya banque ba confirmer OK na pharmacie ozui ba kisi oso to zongi super docteur oyo après à monaki maladie wana pour prescrire ba produit azongi super docteur t'as la réponse docteur font la réponse ah voilà tu trouver malade on est tombé le malade tu trouver malade vous en va calcul la fois mais il faut que tu sois forte on doit intervenir docteur intervention et opération en Zambie docteur na âge opération naza déjà na elokoni césarienne naza na appendicite nzoto na ngala basi basala so examen ni opération pour ya foi surtout on qui foi déjà mutu ebebinga nazo mwa loka ba kofungola awa ba kofungola donc déjà mutu ebebinga déjà opération foi ça lenga bien te moi le kwe comme matanga tension tension na vie na ngande kana munene boye na tension na ngai bouger te naza na ngam ta ba tension te mais moi na ngaza ki na pono bana bazeki na pono fortifier nga sanka yoleka nango ekoleka après malgré wana bamona maladie batindi sous examen mususu to sali 10 jours na so 10 jours to yaka HG chaque jour so boye ko so ba réponse wana ezotinda million examen mususu réponse wana etinda million examen mususu ka bon tant bamoni malade par là ba ibisinga bon faut intervenir après jeudi yango balobi nanga nasalaki déjà covid mais babi nanga jeudi le corps na koza admis na pokwa na sala lisusu covid na tongo nango na tongo nango toke susu to sala covid na tongo donc na biso na 18h tant to epotokota to pe bien na mwana na moto to na sobe bien na moto tana komika liboso HGA nzambe na ngai ba sala opération nzambe natiki oka liboso za nzambe tukoti komona ka mona tokoni na retraite ozui ba covid batali sous négatif donc ba moninga na kepa madame wana indienne wana réception na zui na PC carte na nga ya fondation Denise Nekero baza partenaire na activa na peston maman na monika carte na oui bozoye bazunga minute à sincère bakena nga na 3e niveau bakena na 3e niveau déjà chambre babongisi donc mon chambre na ngezaki yango 336 mon chambre na nazaki tout en ordre babongisi nga babina kokoma na komi ba 10 minutes ka bona mo biloko oleye donc photo zo mona wana on a été robe wana donc 10 minutes on a déjà on a été nuisette on a 10 minutes déjà biloko komi babina ngalia déjà parce que après 20h au lait sauté il venait sur service ces akuna na HG donc bato moto a sokolo nzoto aza moto a bongiso a ko lati so azali donc tout bongisi nga complet avandi na ngape na lali malgré ko banga mais mo mbanga bazo sala e ki misoko banga to lali ba moment so bazo prier bana bazo prier 20h babilanga après 20h au lait souté parce que il faut tika la bongo ti lobby donc ba ça opération na ngape so bazo prier pour nga ba Patrick Katana ba Joas banga ba mama nanga tanti nanga utaki Belgique Élysée Binda bazo prier tanti Fifi partir matadi bazo benga air nyonso mama nanga Charlotte Cheusi na Irlande bazo benga air nyonso oncle nanga ba coupon cousin nanga partout bazo prier pour nanga famille mobimba Patrick Bento Michel Lobota bango nyonso bazo prier to zakana shila wana to lali moi na 5h na 5h na lali na moni muto simba libo nanga 5h pena molili na stali bona moni na mki na moni indienne wana ya auto zaina bangwana azota nga tension na tension ya 5h na 9h basenga tension 2 fois tenga tension 2 fois après ya talio ya simbi na matama ya zongsi boye
vraiment baza gentil baza placé wana mpona bamaladi esili na 9h ekoki namona baye kozwanga nzambe kesi opération ive nazayenga te ale bazwi nga tobandi okende tokomi mwana nga boko tikala natali na nsima namoni azoya aolanda simi nga kaka na liboko tookende po etango tokomi place moko na barrière ya suka basukisi wana babi osuki awa basimi nga liboko babi ozonga nga bina ozonga naoya tienga mpe natieka na koti na nga batienga na nini wana bomoni na banka wana bakenda nga okota na salle d'op tango tokomi na salle d'op tovandi batienga na mbetu moko pré-opération batie fille moko batie fille mosusu baye bazwi fille wana bazwi nga te poignet baye bazwi su fille wana kuna bazwi baonga baozwanga te seki yango eza makasi bendeni esenga su bien te après namoni mutu moko quelque temps après mutu moko aye kozwanga infirmier moko aye kozwanga ya noir ke nakoti na salle d'op nakuti ata c'est indien nzambe otebele baopération na nga oseki yanga mutu eza makasi bendeni nzoka ya bazalaki wana bazosurveille ndeni ezalaka maintenant nakoti bana na botama no namona bapareil wana te bien que nasala na ngai ja basezarien mais namona bapareil ya bongo te lopareil mwa minene likolo na ngai ntango namoni batele nga lobi ya baosanga na laser loko eza yango laser c'est bon na remonte lisusu nayeba matisi nga wana bonno bazosekisa nga nga naokipe bango te ti babetela masolo baosekisa nga naoki esprit ezalaki wana te natieka nzambe na nga naobondelaka nzambe nabi nzambe lekisa nga na étape oyo age eza soit age ya bopération te nkomi mpe bayali wana namoni batienga mpe tonga awa après nayebi so eloko elekaki te ndenge nini basalaki apres nde naye komona kaka nalamuki naza likolo ya. Avant de continuer, cliquez sur j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. Donc batiki nga na mbetu nde namoni nalamuki après namoni mwana ngai apesi nga liboko nga mpe napesi liboko ya bandi oseka nga mpe naseki nde foto ozomona nalali wana nde moni bango bazwaki bafoto ntango baye kotika nga nana nosu anesthésie après continue nango basalinga na laser Yves opération ya bongo ngai makanisi nange ezalaki tu vois yango bana omemanga mais siko naye koyoka laser combien opération nyonso bandeko na ngai na bato opération excusez mais examen nyonso bandeko na nga combien oyo kaka te oyo kaka te aza na enveloppe oyo na bandelaki banda premier jour ngai nakosala te nde nasala te ba 21 examen te baexamen ebele badocteur vraiment batiaki mayele généraliste wana tiaki mayele mokona ti docteur sanga na ye kosala nga opération wana bandeko yango na ngai nasenga eza neti eza kosenga eza mwa faveur na première dame na biso mpo aza mama na biso aza mpo na biso bana na ye soki mwa moyen komonana soki moyen kozala hôpital lokwa ba HJ wana eza mwa HJ ya bandala eza mwa HJ ya Kasavubo eza HJ ya Kisenso eza HJ ya Kingasani eza HJ ya Lingwala eza po eza hôpital mo boye ezo ramener bato na bomoi po eza na batraitement moko boye nga na vivre yango mais eza na mama oyo atelema ntango ya ye du coup azwi souci na biso atali vraiment bamaladi pourquoi bato bazokufa tozokana baminoko bafani na biso te bato ya théâtre bozokufa boye mpo na nini bandeko na ngai tozokufa mpo toza na bamaladi kati na biso oyo ezozala mal soigné tozokende na bahôpital na biso tomesana nango bapolyclinique na biso basite ya bapembeni baopesa biso kaka bacousin na biso typhoïde na malaria wana cousine na biso bazangaka te bazaka proximité na biso do bazaka vraiment proximité typhoïde na malaria omata okita microscope wana evanda wana chronique elongwaka te ezalaka kaka sikoyo yo baopesa yo babiso malaria na typhoïde en soi kati na yo oza na eloko mosusu
yo zo melakisa malaria typhoïde soki ke soko sala susu malade on oza nango mabe tu vois yango zo mona ba liwa ezoya ba kufa ezo même pas pona biso ka te ba artiste kufa ezo eza makasi na Kinshasa po hôpital na biso baluka non pe na komona ngo vraiment nga na témoin ou na oti komona vraiment hôpital na biso ebele ya ba aventure ezali yango zo mona pe to ya liwa eza élevé na Congo po neti nga bongo so na vandaki na nga nazolia na nga nazomela na nga ekoy po sanga mabe un jour banga balobebele bato théâtre mutu boye esali boye ndenge ka tozomona ezobima polémique ebele or en soi toza na ba problème na nzoto force de force à check up siko grâce à Nzambe a inspiré maman Denise Nyakeru. Maman Denise Nyakeru a pesi biso ba carte assurance maladie. Maman Nzamba pamela. Maman Denise Nyakeru Nzamba zong c'est le belé Nzamba mona yo. Côté nyonso tout oyo. Papa ko meka ko trebicho to ko faillir. Yo oza la force na ye. Oza la force na ye. Na makanisi na ba prière biso to sala pona yo. Osimba papa azala makasi po atala pe peuple na ye pona surtout santé. Ndenge yo bobalola miso na santé. Bosuka na biso ba artiste te. Bato bazana besoin ba carte wana bazé belé mama. Malembe ata pona bande ko ba artiste. Nyana lancé message moko tozomona bato ba artiste mingi pe ba onyonga. Mais na moni toso comme déjà la deuxième vague. Par là tu remercier NTPC président Masumu. On remercie vraiment personnellement président Nanga Elombe Souka, le patriarche, le roi de Kokambala, mon président, mon papa. Papa a bondi mingi pour biso tozo ba carte wana. Moni. Mais tout comme déjà la deuxième vague, bande obaza na kimia. Ba tout déjà ba autre chose deuxième vague, troisième vague, eza quatrième vague, eza maramba ya partenariat. Mo loko active aye, mutu musu pe soka ye lisusu abakisami. Maman peut élargir les sous-sous, bakisi sous-sous. Artiste bomoni donc tozo kota malembe bozana mino kimia to rozwa neti bazozwa bande comme sous bazwa mwasi mobali na bana neti ngana za bana me bana nga bakoti na ote parce que mikanda na ngana na kokisa ete mais on kokisa bana ba kota donc ils en ont tardé na koloba te pourquoi ngana zwanga moko bande comme sous bazwa na bana non so na bongsi mikanda na ngana oya bana ba okota vraiment famille ezozwa assurance ma depuis l'hôpital nini HG non ngana vivre HG wana cause ya maladie na ozonga ba koyebisanga ngo pourtant ba pesanga régime dans 2 semaines à cause de maladie pona ba ndeko nanga déjà na osenga merci pasteur de la foi merci auto ça la journée moko eto le kanga na zaki ba bengisa ba comédien nga na zaki hôpital mais na yoki batiaki requête nanga. Okay. Requête nanga vraiment esalinga vraiment plaisir babito bonde la pona ndeko na somo artiste ba bomba ki kombo aza opéré na minute o aza na HJ bandeko nyonso ba témoigner bazo benganga babi ba président Lombe ba pesa requête na yo ndeko za parce que on a bimeka na bloc opératoire mutali boso na bengaki on a bengi maman nanga pe na bengi président Lombe bazaki écoutaki bazaki na ba maman linga bazaki na papa Masumu ba lobi na téléphone wana ba spécification ba sepelia tokumisi Nzambe elekaki bien pona bandeko na ngai bao ba éviter na autre chose à l'opérer na tovenga ba calcul na foie ba autre na autre chose opérer na foie mais grâce à ya carte na biso ya assurance maladie ya maman Denise Nyakeru ya fondation Feden basalinga na laser na sai plus de 21 examens bandeko ata 50 fois 4 na futite kambo na yaka na ngona moto na taxi en espèce na zonga ina omko na auto opération ata 50 fois 4 na ezala maya komela ba filtre zano lingima ya moto melo lingima ya malilo melo lingdengo kolinga ozana besoin du thé ezala ya no société du thé service ezawana rapide elio ya rouge meli donc voilà Nzamba sunga mama derrière un grand homme on voit une grande dame ada journée le bapa mbate tozomona on a misala maman Denise ndenge s'inspirer bongo esuka wana te mama esuka wana te toza ensemble biso to tikote na mabondeli maman ndenge yo tiki biso te parce que la santé n'a pas de prix mbongo ngo combien na musala nini ape mko ba benga pe sunga te na ba film pe bazo donc bandeko na ngai ba opérer ngai eleki bien to chaka maman Denise na maboko ya Nzambe
tosungaka ye na mabondeli nzambe oyo alola oyo asala biso asali koona se akitaka kaka mawa na ye kitaka mawa na ye mpona misala na biso na ndenge ekóma nango tokóma biso na biso kaka oke osungi moninga apesi yo mwa moke ozongi bosungi moninga apesi yo mwa moke ongo okangisa mokolo nini mpona kosala baexamen nyonso oyo mpe na kozwa résultat mpe na koma ntina opération epuis opération oyo lusu na laser en tout cas nakoko estime montant te Yves mpo epesanga mawa me nga omoi nazwi grâce wana mama naozanga eloko ya oloba mama Denise nzambe apambola o ainspiré o lisusu apart carte assurance maladie ainspiré o lisusu mpo sa su eloko mosusu esu likolo ba oyo yo ozosala deja oyo mpe biso mpe toyebi te nalobi yango kaka mpo na nga te ndeko na ngai ya nimosi awuti tiside awuti kosala opération ya cœur bandeko oyebike motema yango nde soko motema deja ese soki ebebi oza foutu mais ya na ngai yo azongi ya nono azongi aza envie azoyeba bino bomoni atie ku tentire na motu lokola musicien de pas lakisaki azongi en super forme donc la santé n'a pas de prix tosaka na santé te totiaka santé primordiale na baposition moko ezala primordiale mpo so santé eza bien te oke mosala te so santé eza bien te oke oluka mbongo te so santé eza bien te otambola te napesa nimero Yves bon nanga aza convalescence naza na ndako bandeko nyonso oyo bango basunga nga vraiment grâce oyo nga na biki na mabondeli eza na église na ngai l'église prophétique la restauration de l'église du Christ dans la restauration de l'église du Christ nakuti frère Fanfan oza visionnaire na biso frère Fanfan Makende oza visionnaire na biso nakuti président na biso Lubidika nakuti frère Patrick nakuti maman Alice nakuti maman Jetou Kauti bato oyo basimbi nga na baprière butu moi balali te ti nazokota bloc opératoire ti avant baopere ngai bandeko wana bazalaki na nga na mabondeli kende kota bloc opératoire okobima na kombo na Yesu babeleli guérison wana kaka na kombo moko babeleli guérison na kombo mokili te babeleli guérison na kombo Nzambe mpe na koti bloc opératoire na bimi don Nzambe asunga bandeko na biso na église prophétique de la restauration de l'église du Christ donc nga na priya kuna nga naza kuna otosaka batolanda ba enseignement na biso na Zoom donc Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo-ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kolimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés.